ndeko wana nyonso faut kolobaki kotia bango à côté baza ba congolais te baza bato balingi bolamu ya Congo te parce que biso to ali à production monene boye salami mais maison massa expliquer biso alors ba ndeko wana bazolo baloba wana bala biso acte no bango basali pour soutenir FARDC na biso donc pour nga baza ba congolais te congolais nyonso avec na posa ya komona iloko wana ya qui fait je pense que mbala sime aux en corriger ya qui fait oui eza critique au sali mais na émission déjà qui fait na kata fait za randeng wana so na sali rôle ya moto azala gité so na sali on mabe ça pour yemo azala gité. Faites comme moi, je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongo na tap send. Netika kozo tinda SMS no tindi mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais. Netika na Croix-Rouge. Faites comme moi, vous téléchargez l'application na bino ya tap send. Kaka na téléphone na yo. Otindi esika ozali, yepe azui esika azali. Pona numéro oyo ezali na M-Pesa, RTL Money to Orange Money pona Kinshasa, MTN Money to RTL Money pona Brazzaville, tap send na beti na send mbongo. Yamba mbongo ata na minuit. Tap send. Mbongo elongo na poche. Et koti na chombo. Tap send. You send me, send you. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Ok na mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Salut à tous et à toutes qui nous regardent à ce moment, c'est votre jeune journaliste d'investigation Enoch Obinta, très cher fan, très cher abonné de Congo Mokili, très cher fan aussi de Tonto H. Comme je vous avais annoncé, comme je vous avais dit que non, Makambia Wenge, avant concert, après, pendant concert et puis après concert. Avant concert, tout ça qui bon président Mandachan, tout cela qui naïe, pendant concert, tout ça qui peut dans le stade de Marty, même après concert, tout ça qui bino pardon, bah image. Et ben aujourd'hui, tout ça là justement reportage, j'ai choisi interview pendant 10 minutes avec président Mandachan, dont je dis comme ça, président bonjour. Ouais, bonjour mon frère Enoch. Bonne santé. Ouais, en super forme non mon gars. Je te vois joyeux comme ça. Oui, il faut être joyeux toujours, hein, parce que si vous avez na vie na osiko, et c'est un malade. Non, on est toujours joyeux. Pour te couper nos gars depuis Mokili Banda, mais on est joyeux. Vraiment. Alors, concert, ça fait déjà 3 jours, Banda vous un concert le 30 juin. Quels sont tes sentiments d'abord et du côté positif? Sentiments positif, c'est d'abord que na bomoko, au tunimai oza bomoko na wenge, au ba dirigeant orchestre bandimaki bazala bomoko ba benga ba collègue na bango. Pour na concert à monnaie, on a méga concert.
esengo liboso yango wana et puis ami balé ali ke ba congolais ba lukaki eloko na bandakala lelo na nzela ya Madou Djabi ou azali responsable numéro 1 ya maison ya production Mansa. Tout ça merci et puis na équipe na ba Billy Mikobi voilà quoi. Il y a pas de regret. Non donc merci yango na pona ba bato ba penser que ça événement munene ngwana. Le concert ya Wenge, avant concert, il y avait pas mal de gens au les la télévision, balinga quitté, il y a même des gens au baloba qui ont été fumboulé bêta malgré tout dans la saison à Ilanga, voulais-je dire, mais concert quand même est bétami. Sentiment nos amis ou soit message nous coupé sanine par rapport à bato, qui n'a besoin que concert au esimbate. Bande kona nyonso fo koloba ki kocha bango à côté, baza ba congolais te, baza bato balingi bolamu ya Congo te parce que biso to ali wa production monnaie boy salami mais maison Mansa expliquer biso que fait comme à 40% ezo ki nango lundi ya lobiawa lundi ya les 4 mbongo ezo kende na ba est kuna pona soutenir ba phare de na biso alors ba ndeko wana bazolo baloba wana ba la biso acte no bango ba sali pona soutenir phare de na biso donc pour nga baza ba congolais te congolais nyoso avec na posa ya mona iloko wana ya réunification na réconciliation ezala po bo moko ya lesika nzamba zalaka voilà. Lelo yo président Oman Achat Omona qui boleta qui teni ya ba magistrat et puis ba guitariste ba juge pardon et puis ba to asima ba ta qui ya ba avocat bolinga bo communiquer ni au fait na bato balanda que tozali bato ya mibeko to banga rapé mibeko tozali bato to tangisa bana to tangisa pe bana et tozali bato to sali lelo mabota ebele et toni na monde ya musique lelo ya li wenge mtesali yango et bato bazui goût ya musique na kati ya Congo lelo oui biso ba manda tozoki goût pona ba papa Wemba ba Emeneya ba papa na biso ba Luambo ba papa na biso ba Simaro Masia mais lelo goût ya makaso epesami na génération eza na se ya wenge ya li wenge mtepesi yango donc voilà mais nga lelo na mituna bato ba téléspectateurs ba ko tuna parce que msusu baza na au direct mais à travers nanga ba ko poser nga question et puis nga na ramena ngo epa na yo balobi était na concert que note il y avait temps mort des autres alaki ba mabanga balaki na besoin ba mon spectacle non stop mais bato ba côté qui na stade babi que balobi était moi ba mabanga les gars qui moi trop moi temps mort les gars trop c'était dit à quoi est-ce que vous n'étiez pas vraiment préparé parce qu'on sait très bien que non vous avez presque 1 mois ou 2 mois pardon na 21 jours. Oui mais temps mort ou ba rat je pense que ça qui fait na kata fête ezalaka moi dans vous compter 100 personnes baya mais baya 200 personnes il faut ba gérer bango. Vous êtes expérimenté président Manda. Oui mais na expliquer bien na lingala yo za raté 25 ans passés yo za mbola bonne limité 25 ans passés ko kuta na batu première fois ninga ba rendre ningona ya ki fête totale pour na biso fallait na tout ça la fête ya ko batu on est uni et puis ya mi balé mi ça ba recépé na bango mais batu baza recépé là soit un salamaki malamu makamuzi salamaki malamu moi tamora moké peut-être za pour na mabongisa mika pour makamuzi la bien poser ya ki fête. Voilà. Bon, mabanga les qui trop tous les mabanga eza normal eza ka ko penser na bato ba soutenir gije mais cohérence donc tout ça monsieur bois qui donc il y avait pas vraiment qui professionnalisme mais en fait on n'avait pas fait ça président il y a qui fait je pense que mbala simé aux en corriger il y a qui fait oui eza critique au sali mais na émission déjà qui fait na kata fait eza randengwana. Président Manda chante très cher fan avec qui ont été le juste interview parce que tu as sous prochainement pour que tu tournes une émission de 35 minutes j'avais dit 10 minutes et puis on va respecter ba minute on appelle ça qui président après concert et boti pardon polémique nangambu pour ne pas citer les noms to kibongo moko ya ba musicien azaki pe na wenge il a dit que non place au bachaki o yo jouer aye okoki makamute azana ba regret parce que place au bachaki banozela qui ont été ose les calicolo mais okoki te même biso to yebi qui ont été man vous êtes une personne vous étiez honoré depuis 97 une très belle voix mais koloba était qui ont été ozaki à la hauteur te à conseil na espace au bachaki yo jouer pour non question na wana za faut tout na moto alobi ndengo na menga na sagi rôle ya robongisa ka robongisa donc soki simba kite mbala simbe simba voilà on a raison solo yango na po tamsozo lukelo moyo ko texte interview na yo na nzela ko bebisa non na na problème moté so na sali rôle moto azala kite so na sagi mabe ça pour yemo azala kite donc bala sima to bongisa ngoka. Voilà, merci beaucoup président Manda chante un message pour na bato to bala biso puis un message pour na président Amadou Djabi. Oui Amadou Djabi na PC ba bon dimanche pas azali azala fort
ayeba ke kosa la production leo na kati ya mboka au Congo surtout na komba wenge ezaki facilité ye pas mona wenge parce que za camarade d'administrateur na biso ngana ebeka Amadou Djabi na nzela ya camarade na nga Alempela ye mutalakisa nga Amadou Djabi et puis na kukuta na Amadou Djabi na nakutana na Amadou Djabi na matanga ya King Kester mene ya tango nzamba zwaki ye na yaki papa po mba tukutana na Amadou Djabi to solaki po mwa mingi donc azali quelqu'un monene na kata monde ya culture et puis aza mutamayele mingi aza na courage belé je pense que oyo nyose tikale ko simba et puis akosala makambe belé na kombo nzambe parce que ya sangisi batu ko sangisa batu ya ka pasteur mbasala ngo mais ya sangisi batu donc aza fort voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, très chers téléspectateurs, je voulais dire, c'était là Manda Chante Naebongo. Tu as eu mon interview il y a quelques minutes. On va encore lui chercher pour que to obeta Makambu Yawenge. Mais na koti kabino bota la concert Yawenge. Alors, quant à moi, j'ai dit d'abord big up comme ça, big up à toi, Jordan Labi, hein, JL en tout cas, Jordan Labi en tout cas, big up à toi. Je te salue comme ça, le grand monteur, le grand réalisateur Hussein HK, Merdi Bunga, Samuela Mboula, clin d'œil à toi Samuel Mboula, et bien si charmant Tengoy, et pour finir Nadette Eboma Kumabolia. Quant à moi, je vous dis une fois de plus encore, je vous laisse de suivre les concerts. Bye bye. Merci. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag.